fraternité. Non, avec l'orchestre Manzanzo, Bakingongolo. Kingolongolo, il y a pas de pétrole. C'est l'Osgram. Kingolongolo, c'est l'Osgram. Kingolongolo. C'est l'hôtel à Pingano, Nala Kisao. Kingolongolo, il y a pas de pétrole. Simbisogro, il y a Mouet. On comprend. La route dénigrée, champagne, la macasse bourrité. On comprend. Kingolongolo, 18h. On comprend. Alors, les cas, na quartier. Vous comprenez? Wana fali ipupa avant d'arriver papa na bona maman na bona ndaku na bango mwana moko bien éduqué. Akola na et pas parents na. C'est le zobeta Kingolongolo. Kingolongolo. Akola et pas ya papa. Voilà les Brésiliens. Oh c'était nini? Oh c'était nini ko? Kongolegi ko fiba bombo. Bienvenue à la découverte de Haïdor Bokwala, votre émission chez Haïdor Show. Nous avons toujours que émission sur Rabiso et news concernant des artistes et musiciens, concernant des footballeurs, concernant tout les abonnements culture congolaise. Haïdor Bokwala, ça va toujours on a coupé Sabino, information au Sengeli. Comme je vous avais dit, que comprenez que nous sommes en Afrique ici précisément, dans la ville de Johannesburg, Jobourg, pour les autres. Au Bongo, nous avons accompagné avec mon confrère, mon ami Jonathan Kapasula, nous avons accompagné vraiment Awa, tout avons avec l'ami Ndeko, il y a Fally Ipupa DiCaprio. C'est pas quelqu'un à présenter encore. Tout le monde a news aux circulé les lots partout dans internet concernant Fally Ipupa et son frère. C'est le Scrum et Why Not Elikambotali Fally Ipupa. Comme lui, il a grandi avec Fally Ipupa DiCaprio. On sait dire Why Not Tozoyer, Tosolola. Vraiment naïe allant et à large concernant son frère Tony Konaye Fally Ipupa DiCaprio. J'aimerais déjà dédier cette émission à Nabato Balingaïdor Bokwala les Brésiliens. Cette émission je la dédie à la personne que j'appelle Rachel Ramsey 001 et Why Not à Mima Ignacy, Elena Ignacy. Elle va nous suivre depuis Johannesburg. Mon invité est là déjà à qui je dis bonsoir Alain Poupa. Bonsoir Massalanga Boni. Très bien, merci beaucoup. Bato Msusu Onoba Mona Ote, Baliboso Mononaba, Itandona Bango Ike, Total Maka, monde entier grâce à www.congolengi, Balimba Bakaka, Ozana Nipe Awatozawapi. Bon, on a Alain Poupa, né grandi à Bandalungwa, Mirador TV. Massalanga pour un respect. Pour respecter bateau la biso. Merci beaucoup. Très bien habillé pour le très bien habillé. En tout cas, merci vraiment. Merci beaucoup. Comprenez que lui, il s'appelle Alain Poupa, le frère ami de Fally Ipupa DiCaprio, qui nous a vraiment accordé le temps de parler avec lui concernant l'artiste et musicien Fally Ipupa, autrement dit de King Ansala Mobutu. Nous allons vraiment parler surtout à Samona Bandal. Il faut Aloba, Banali ya Jobo, il faut Eloba. Alain Poupa, bonne santé, comment vous allez? Pepela Haïdor Bokwala, Massalanga, te ça va, santé au monara, Tokos. Master King, Aza King. Merci beaucoup, comprenez que c'est le frère et ami de Fally Ipupa DiCaprio. Boni Sangouyande Kono, Fally Ipupa. Fally Ipupa ça bien, album marché bien, Makamboute Zaki Toko, abeta ba concert partout.
donc ça va au monaki na Nairobi au monaki donc mouvement kitoko. Merci beaucoup vraiment Alain Poupa pour l'accord au PCBC à Rosolo Nayo. N'a pas toujours que comprenez Alain Poupa alinga kuto caméra mais il a dit Aïdor Bokola avec respect à médias Sogobi nangana oyambanga émission nakoya vraiment nako accorder yo bosola tout sola. Donc l'émission ça se passe en mode mouette. Comprendre que c'est une affaire de la bourgeoisie. Tara Alain Poupa. Lelo Fally Poupa, toi t'es maman si jeune abisso à comment grand. Parmi les grands artistes africains, tout le monde a rappelé Fally Poupa, où ils ont représenté valablement la musique congolaise. Bilo Baye au Bokolinaye. Aujourd'hui, ça vous fait comment tout le monde a Fally Poupa. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Fally Poupa est jeune, est king of the rumba africain, rumba congolaise. Fally Poupa est bien. Azaka nenga zalaka. Ndé abakisi. Oza ba vision nae. Pas un parcours à vie. Fally en tout cas vraiment bravo aux la fierté à Yabiso Congolais au Union Soto Libanda na live place na Mall of Africa na live donc la musique na awa en tout cas vraiment 100% toko et puis King Kende Liboso Nzamba Pambola. Ça vous arrive des fois aussi au Vandi Boye, au Tallinn de Kona Lobby, ah, Mastananga Oyo, Tondoza Bomwana, quels sont des souvenirs Oyo Gardaka ya Fally Poupa ton Banda Rokola? Bon, Fally Poupa, Aza grand bosseur, Aza grand visionnaire. Oh, toi, ça, Lelo, à Boulakango déjà Banda Kala. Soto Zongi Sima, Fally Poupa, na Banda Luana déjà na New City. Azaka président na New City. Na New City. Président orchestre. Il y a orchestre na New City. Président. À Longwe New City, à Kena Kibinda ko pas scellé, Mastalanga, à Vibra danger, à Tombola Vma danger. Soto Zongi Sousima, donc moi la maille à Azabosser, et puis Azan la grâce. Au moment où Batumsu Bakola la grâce, Nzamba ta grâce, il y a Makambo Tomo na Lelo, Nanzota Fally Poupa, Bandakala. Autant de monde qui a un accomplissement, où ils ont déjà un bon moment. Dans ma bonne de l'inae, et Kokisami. Merci beaucoup vraiment Alain Poupa. Comprenez, lui c'est le frère et ami de Fally Poupa au Bazabongo. Ma coli ensemble dans la Katsa Bandalungwa, Alain Poupa au Bazabongo, awa na Katsa Johannesburg na Afrique du Sud. Alain Poupa tout seulement mouké concernant vraiment Fally Poupa. Tu dis que ceux qui moutou a progressé dans la vie, à un niveau et à level moroboye, à changer rapé à entourage naïf. Aujourd'hui vous des amis au beaucoup na Fally Poupa, vous gardez toujours ces bonnes relations là. Il y a qui au Vanipé Boye au Solin na WhatsApp, tu peux benguer un appel normal, il te répond ou il te reçoit facilement. Pamba Pamba. Fally Robenga, anytime you get him, anytime it's gonna answer your WhatsApp. If you say good morning, anytime it's gonna say to you, good morning my brother. Fally Zaka de same thing as Alaki. Maintenant, aux gens qui disent que Fally Poupa est devenu un peu arrogant, à comment moment Vatar, à comment moment Boye, à comment moment Boye, yo étant que Motobi qui bozarane, anytime à changer, tu leur diront quoi? Fally a changé, Fally Zaka Nengaza, Masalangai. Au moni, batuna mokili ba comprendre te. On comprend. Mokili za nzambe. So lelo yo zui. Okomi ko boya bandeko baza pembeli na yo. Nana oliambongo na yo. Fally Zaka na ba master tutoza azaka na bango akola na bango azana bango biso ba master na ye. Tala ndenge tozana. Tozana yi. Moi mbala bato azane bien, respect. Aleka na manzela bato mususte me bato baleka na nzela na pona nini. Pona nini. Soki ayebi yo réponse. Soki ayebi yo likambo. Oyo yo olingo sala aza visionnaire so amoneke no ah echo azolinga mankenga ausani za na place na yo nga pena za place na pona respect ezala égalité so comprend na mokili ya nzambe assez fezala hein. Aujourd'hui, Fally Poupa, on a parcours à bien, Babi, il faut apprécier vraiment l'homme à son époque. Nous vous disons des big félicitations de ma part, vraiment, je vous encourage. Il faut toujours amener notre musique à un niveau aux hommes et mangouana. Aux autres, au Balinga, Fally Poupa, avec ses fanatiques, Nabino Bato Yaye, Fally Poupa Betty Music, pardon, a sali album sans pour autant dédicacer ami, Baneko, Master Naye. Vous étant que c'est proche, comment vous trouvez? Peut-être que vous avez peut-être que vous avez Sabino, sans Libanga, moi Libanga c'est vraiment vrai, Alain Poupa. Masalanga la bien. Au moins
bon fallait boire bato belé mabango fele ebele na zo biso ebele je te dis donc Renzo Sasko qui abonné ko bora bino parce que on a bango fele te alingi monde to vandi de ça na live alingi que non oye ba sud africain baza bazoyo kaye o comprendre bazoyo kaye mutu ata azoka lingala te mais azoka message o fala zoyemba ata muziki azoka te mazoka you know on comprend moi beat et aka bien yango na zo mema muziki na biso libanda yango mone bimi libanda album kitoko album ezu ba trophée et comme si batu misusu mite mama be jalousie ekoti bo ndoki yebela. Merci beaucoup. Avant de sur le logo yo Bobby, l'actualité nous oblige de parler vraiment de ces dossiers car c'est vraiment les logos très importants dans le Congo Boité. Fali Poupa Otibara na ba droit chemin. Otibara na ba album précédent Otiko le cas déjà. Il était un peu trop calme. Mais album après Tokos, je pense que vous avez regardé des vidéos où ils circulaient partout dans le monde entier. Bah propos a Fali Poupa et c'est Pélissi bande comme sauté. Laissez-moi d'abord parler de Fali Poupa. À l'obi qui a coquera, il y a fait rigoler la tête. Tout ça, ma soeur, qui vient beaucoup à Fali Poupa. Vous allez peine à Fali Poupa. L'actualité qui nous oblige de parler de cela. Tant tout le monde a JB Piana, tout le monde a directement oui, rançon de roi de la forêt. Tout le monde a Fali, tout le monde a maman fait rigoler. Fali de dire que à sa conquéra, il y a fait rigoler la tête. D'autre part, ils ont ignorance ou bien ils ont vraiment réponse mogo oh yo qui les ont mérité et yo kanamato inabiso. Masalanga eza ignorance te fali aimba ténor te babilo na ba likolo na fala aimba rote fala aimba première voix normale on comprend parce que concurrence wana biso ba kinois to betango to lakisa batandenge mokote fali tango aye tango jeune frère wana aye na quartier la Ferregola aye na quartier la te fala zaki déjà chef d'orchestre zaki déjà chef Zolanda tout ce ba compétition ko sangisa batu bango kutu yemo kutu mutana bolo baba kokanya banga kanaye Ferregola alingane makambute vraiment jeune wana linga makambuta banga kanaye bino disco public inde bozo mema na ma problème wana ko banga zongo ngolo bani tongo ko banga ngolo blani o ayebi ke fallait aller kieti ayebit. Ces propos n'engagent qu'Alain Poupa. Nous sommes engagés qu'à ngam na olobati. Fala le qui fait rigoler. Ale kieko. So tali na parcours na bango. Ba vocal ya fali. Ba nzembo ya fali o fala yemba. Comparé tinde ko na ngai. Merci beaucoup. On dit toujours des propos tenus n'engagent que son auteur. Alain Poupa, mon abandal, il y a solo l'ami frère de Fali Ipupa DiCaprio. Ça dérange pas et ça la bise bien. Titi, comprenez-moi, ça se passe à Mawet, quoi. Merci beaucoup. Thank you so much. Babi, ça se passe vraiment à Mawet. Alain Poupa, aux amons à Bandal, né et grandi à Bandalungwa. Tu dis que Bandal et Bimisa ba Venabiso ba oui ensemble, ba président JB Piana, Bandal et Bimisa ba Fali Poupa, ba Selo Scram, aux abons de Konabino, et Zabongo. Excusez pardon. Nakatio malobate Selo Scram, aza lekinabiso. Kasnako tanapoana, merci beaucoup. Lelo Bandal est commis divisé dans le bata bongo. Excusez-moi pardon, na boto le micro pa na haute puis bato balanda biso, naza na menace te na sengi excuse. Bandal est kabwanité. Merci Sakasi. C'est Alain Poupa. C'est le scram moi na Bandal. Oyo selon Maramoto Ebi a défendu rapé Bandal partout à Kenaraba toujours que dans un Bandal séparé à ce moment de Banzembo que Bandal séparé. Fali Poupa moi na Bandal qui défend Bandal valablement très valablement. Lelo bino na bino bana Bandal bomitsani mandoki. De dire que c'est le scram à sali vidéo à l'obi na vidéo on a que ne connaît Fali Poupa a eu trophée ya Mayuya. Fali Poupa il n'est pas le king de la musique congolaise. Si vraiment il est le king, il faut approuver Bisso. Qu'est-ce qui prouve qu'il est le king? Ayemba Lokola
interpréter Nzembo lokola Mirage, interpréter Nzembo lokola Ferregola a interprété. Pour lui, Fally Ipupa n'est pas le king. Tout le monde réponse, je sais pas na bien en réponse ou note, réaction, ya Nzembo ya tango mosusu ndokiye yo de Fally Ipupa. Et tant que moi na bandal, un mot par rapport à Makambo, surtout que le frère et ami de Fally Ipupa de Caprio. Bandal et Koufili sous ce qu'on a barando entre vous comment? Bandal et Agitoko, a 11 bila et mina chez toi Nouadjin. Au moni leki na biso seleyo. Atalanga na ope. Azolanda ko. Azal leki na biso. Fally azaya na ye. Ngala azaya na ye. Biso pe tozana ba yaya o tokuti liboso. Azal leki. Na ye kofinga te, na ye koyebisa ye keno, il faut azana na respect ya kobanga ba mikolo o bazali liboso na ye. Mwana o abanga ka mikolo te azana bilakeli mabe atana ndako na bino. D'abord, elle pour nakata ote edengai Fally Ipupa na Seloscram génération na bazandene. C'est le Azalé qui n'a bisoti. Azalé qui a fallu. Donc petit a Fally Ipupa. Petit frère a Fally Ipupa. Soit aux zongi sima masalanga. Toti karamakamboto betaka ote. Au lieu d'endo na kwe moko boye. Au pangusi munoko ye ozo boza danger. Toza danger te. Danger zanzambe. Vous comprenez? On a la capacité king of rumba Fally Ipupa komi nango. Ezanango. Moi li ale qui n'a biso aza petit na biso. Soit aux zongi sima. Il y a zagina banda beta na orchestre moko boye ya ba mayanzi. Vous comprenez? Orchestre moko boye na ya batinel. Vous comprenez? Fally c'est le scrum. C'est le scrum. Serge Fally aza président na New City. Ngape ale Pupa nazaka na Paris 9 président na Paris 9 na Bandalungwa na Bandal na biso na Bandal Bisengona Sinkine. Tozaki na 3 orchestres. Soto tie ba misa na biso ya Mola tout ça ba entre parenthèses. Tozaki na 3 orchestres. Fally Ipupa azaki président na New City. Ozolanda nga ale Pupa nazaki président na Paris 9. Ozolanda Didi Kalombo masala biso wana grand chanteur ayembaka bien bokasaka ba ténoriste baza na Congo wana ba Didi Kalombo ba grand ténoriste ayembaka bien aza pa vela biso sulutani vela biso jibempiana je sali Didi Kalombo baza wana soto zongi sima selo tango ba oyemba tango toza na bandal wana histoire ba changera ngote on comprend histoire ba changera ngote et puis histoire boya ngote ko kosa mutu mais conscience no ko kosa ngote et puis ke loko na loba na kosa Olanda c'est le azaki atalaku na orchestre na bango na manzanza bando beta wana après ayo koma atalaku na fraternité non avec orchestre manzanza au baki ngongolo ala beta kingolongolo ma ya bana pétrole c'est le scram kingolongolo oya bana c'est le scram kingolongolo c'est le tala pengana ma image nala kisao kingolongolo oya bana pétrole simbi sogro eza mowet on comprend na ko dénigrer champagne na makasi boete on comprend kingolongolo ba 18h on comprend on leka na quartier on comprend wana Fally Ipupa avant d'ana papa na bona maman na bona ndaku na bango mwana moko bien éduqué akola na epa ba parents na ye c'est le zobeta kingolongolo akola epa ya papa ya ba parents na ye papa na mama bazalaka na ndaku na bango ndesinga na koli na ndaku papa na biso na mama na biso naza na éducation on naza nango na oti na ona parler ozo comprendre na kobanga mukolo o azali boso na ngai ozolanda c'est le yo aza petit na biso aza petit na biso il faut la respect na mikolo o bazali boso na ye so za respecter au progresser chose à respecter aucun liboso te moi la malamu o bakabela kai o azaka nini respect oui c'est le petit na biso ala petit Fally est-ce que makambo eleki aujourd'hui déjà temps ya go solana c'est le scram o ba bino bana ba grand ya bandal o soit de lobike ba grand fois ya c'est le scram ya ko benga ye c'est le scram petit na biso tala makambo sali boye aujourd'hui temps soit déjà c'est le scram déjà abanda déjà impolitesse banda kala moi la muke soki déjà commis déjà comme manquer moninga na yo un jour pas manquer yo soki obengi à réagir ma bé comment te que ça le passe mais Alain Pupa kala mingi te ba année passée ba mona na kata Freddy na c'est le scram ndeko na yo to mona yo na ba image na ba vidéo na kata Freddy si atamola avant même na kata motuka na yo na c'est le scram na jobo c'est que subitement au changer comme on dirait au petit position pemeni a Fally Pupa juste parce que Fally aza master na yo ou bien juste parce que vous avez vraiment hate na likambo italien na Fally na sepel na ngote et tant que yé a manqué camarade na ngai
ils ont un jour pas manqué sous camarade Moussous. Donc il faut télémélayer. Oui, nazala na ye pe pour na nini. Asala featuring na fali na nzembo na ye o fali akosunga ye atie ba matos na ye fala tia bilamba fala tia ba voiture fala tia énergie na force pour na lelo chanson wana eyebana ototonazi eyebana pour na lelo bon la tali pe nga habiter aza frère nanga ndeko nanga ya bandal petit frère na biso ozo comprendre aya Afrique du Sud na Afrique du Sud anga komi na Cape Town premier jour ala ndako masanga mukuna na Johannesburg deuxième jour à Jampe à Cape Town Cape Town za kwa Lubumbashi na Kinshasa aye Cape Town nga za na Cape Town tala kwa na ofanda na Cape Town tala komi na Cape Town na ka ba mirmir que c'est le hasard que ça va te ba sundole na hôtel producteur Akimi producteur eza masananga Tupac Akimi na hôtel nga kuna Tupac tilelo to bande ko sola te mais to zonga ko sola pour kaza frère nanga Tupac je sali à Cape Town on comprend na ebisi moninga nanga to za ka ne parler moko alili ndeni c'est le babi ke boye wani ya bandal on comprend nga ko kwesa bandali jamais tant que na Cape Town na démarrer car to ke so c'est le na hôtel City Lodge ya Plamistate on a témoignage vivant au Islam na kata ya Afrique du Sud oye banit na binga na mona ba vidéo merci na juillet na ndako aleli kutu téléphone zo ngabité ko zo ngatenga ngaza soda au bêta concert et pour ozonga bien na bengi bana mai mususu baye ba soutenir ye concert il est bien makamuto il est bien moi azonga bien azonga pena bala azonga pena bilamba en tout cas vraiment bana capitaine bayamba qui est bien à travers nga pour nazara bien na baninge belé na ba vie belé na mboka o na respectaka. Maintenant je vous trouvez pas que tant malabola mo sala selo a na kata Afrique du Sud les lots tant la vidéo ngano na émission amuna ozobenga mona kingolongolo mona pétrole et qu'est-ce mayandi d'autres pose mona tege ko déranger pe na motema na lobby te que orchestre wana bazala ko beta eza orchestre ya mayanzi tondo on a vu ma vie déjà biso toi miko ngala mkola selo selo camarade ngata a petit na ngai on comprend a petit na ngai omoni leki soit comme même poli il faut ko pas melaye boyina TV petit frère banga mukolo banga mutaliko na ba moyen on comprend fali pour pas aza king omoni lelo eloko pesinga kanda na sepela langote na yebisa ye à s'échanger c'est Léo Serge à s'échanger petit frère okoki kosala il y a vraiment Alain Poupa na grand plan okoki kosala vous êtes très fort pour na Mirador sera le cas qui attend na plateau na yo on comprend là ça va ko tourner ba question à répondre ndengwala auto à le cas qui attend na plateau musu émission mususu là ça va mais yo vandi na ndaku na foyer ozo comprendre c'est dans foyer azana foyer azana foyer aboka ngunda te ndeko na ngai aboka ngunda ozo comprendre avandi na foyer na bango ozo ko se filmer yo wana mutema mabe wana za kindoki mutema mabe o comprendre sepela na bonheur ya moninga po alobi nzambe pe apambola yo soki ngai nanga sani anana na foyer nakomi nanga osambela ti po ye musique simba nango te nakomi nanga osambela komi na osambela komi na noma kama nzambe mukande ko bima okobanda okozonga no kotambola koyaka na yo pe bakoto eza nango bien mais soko tie impolitesse liboso moi te kozo bloquer banzela na. Maintenant, s'il a un message, au quoi adresser dans des connaissances, c'est le scram. Le robin à téléphone a quand même poli, peut-être à manquer sur le téléphone. S'il va regarder cette vidéo, c'est le scram parce que la bouche autorisée que j'ai sali, la bouche autorisée, via les news des stars, il y a Zoro Mabiala, j'ai la bouche, vidéo barotango, barotala yango, c'est le parota la vidéo, yo. Olobanenini. Merci beaucoup, Alain Poupa. C'est le le rôle au bibi clair à Wake, c'est le sur le téléphone, peut-être les gars comme les gens impolis à répondre à ma B, na Facebook également. Au moins vidéo au talama, la bouche autorisée, mamie, via le news des stars, Zoro Mabiala, et puis j'ai la bouche, bah on tire sur vidéo. C'est le azota conseil nayo à travers cette vidéo au Lobanaeni. Nabia, atabino moko vraiment. C'est le Serge à ça la vidéo que moi na wana kokoroche nan na bo akutu koloba kombo moi na poil azali papa kokoroche que aleki fali
tabino mo vraiment. Mais c'est là baka ke Mirage a interprété Nzembo. T'as no place à zo mema Fali. A bien interprété Nzembo, il y a nani il y avait venu biso Tumba. Mirage ko to li papa. Mirage ali papa ti. Asani. Nzembo ni mwana naye. Asala nini? Fali alongoli musique à Congo na ghetto a biso banda. Ozo comparer Fali na Mirage. Na la posa ko finga jeune frère wanate. Na pe na posa lo ba mabe pona eti. Mais les qui n'ont s'adresser dans les qui n'ont c'est le poids impoli. Dans la place à zone maman. Il y a le bigarake. Si vraiment Fali et les King interpréter n'engé Mirage interpréter n'engé fait rigola interpréter. Il était clair à ses propos. Fali pour pas Aza King ya batwana nyo satangi ba kombo la bango. Fali pour pas Aza King. Aza King, Aza King, Aza King, Aza King. Ndimela ye. C'est le hasard petit Fali Poupa. Fali Poupa Zaki. Nabia, yoko ndima mutayemi na R Kelly. Oya na yesu na se rubi. Naba Mirage. Mirage kokoroche. Pama yebo wana tu bozo tanga wana. Pama papati. Faut mettre la mona mai no maboko. Masana vient na yo ya bandalungwa, betele maboko. Et loke pesinga su kanda makasi yango wana. Ouais, bah bêtise, il y a sale caractère makasi. Yo que le makambo wana ke non, ozocha mutayemi na R Kelly. O me meti na C. Tanga Mirage mo tanga epena fait rigola. Ah. Fait rigola kuta mona jeune wana mona batazarani na ba problème wana te. Bolinga boko tina ma problème wana. Jeune ebi ke non fallait aller kiet. Bazan c'est la mon côté. Alain Poupa. Oh, nazo ebisa oti. Les padres. Ah, ya. Na lobigara. Na botami na bandal na koli na bandal. Jeune wana azaka na conflit na faliti. Alingango kutute. Yes le azo tinda ye azo pousser à côté c'est une polémique na fali. Ah c'est pas na moto. Tandes na zongi soit sima. Fala lobite ke non na émission fala lobite ke non ye alakisa ye nani David Monso. Fala expliquer boyo. Alobi ke non ngai na na lobby toujours à moi si après Fali à lobby te que non yem tapé ça qui confrère wana David Monso a produire te Fali à lobby boy yé a yebisa qui David Monso soko lingo produire frère wana azav mana tala et puis oko se retrouver exactement non Fali abi yem tala qui ça qui est baïbana David Monso te on les a maillé bot. Donc comprenez que le message peut-être très mal transmis. Bateau bazoya on a n'engé na bango babay peut-être il fallait pour pas à dénigrer ne qu'on a fait rigola dénigrer bande commissaire sous donc vous l'avez compris déjà que bande a fallu ba le bique ezaki na on a n'engé bien mais batunde ba capitaine on a n'engé mort mabé c'est ça. Ouais. Merci. Merci beaucoup Alain Poupa. Maintenant na bateau balinga fali Poupa bateau balinga ne qu'on a yo balinga payo moko. Est-ce que vous pouvez avoir un message na ba fan tout ya fali Poupa au bisa bangone? King the King Fali Poupa alinga bino trop ne bino bolinga kae album ça va makamuto zo le kabia bino monika ka ndenge ba trophée zo zwama lokola ngube zo bota manakata bilanga babide trophée ma yuya ah tala bino bo saka na ndeko na ngai batu bavanda ndenge wana bayaka obike yana na États-Unis de basalaka 3 bana ba famille batikaka ba famille na bango pour baya wana basala aventure ah mon frère tout ça ba bloc wana ko on est un pays développé yo zonde bakosa comprenez que le message est vraiment transmis avec Alain Poupa. On a qui n'a pas une émission tout sur la vraiment il a le biso masolo il bande ko déranger internet sur ban la bandal sur c'est le Fali Poupa vous éclairci c'est le scram ça petit frère il a Fali Poupa selon le dire il y a Alain Poupa a pesé ma preuve n'est fallait la leader à l'époque là c'est le banda ko beta King Ngolongolo le but tous des propos tenus n'engage que son auteur Aïdor Bokola innocence cette émission fera plaisir vraiment à bébé c'est moto et bébé c'est moto bébé il nous suit vraiment et
et wana a Freddy Longila babi Aïdor Bokola liste on a au salaire bien au repestage ce qu'on bimité penganga en privé c'est que something wrong Saint-Valois Paris 16 Saint-Valois et salutations depuis qu'on a venir appelle au salaire bien à Tony Sadi dans des bonnes émissions babi wana tona mona bana bandal confirmé à Chibasu Tarmac Chibasu appelle au salaire bien et why not à Papi Mokiki babi avant d'appeler ça Alain Poupa maloba fin il y a fin on a ça la moi va dédicace tangai à Lydie Andabo big salutation ici Gozali et why not à Guylaine Lomboto et à Dekos Mukoko on a vraiment là où repose la confiance de Yemoko Lauriane Lomboto à Otala Biso elle suit aussi à Banabase de Djobour babi Aïdor Bokola l'international journaliste ya Pembe tous mérité ba couronne pour Mosala Ezoleka Malobanebele administrateur Skoda babi liste à repessage obimité bien na privé et why not à Gelor Chimpadi McDo Gelor Chimpadi McDo Lorient Lomoto babi vraiment rata Johannesburg babi L'Oréal Lomoto mon Jobek qui a solo il y a tongo babi vraiment ton numéro na 10h47 donc elle mérite tous ses encouragements liste on a dit liste à repessage bato babimi c'est que ba mérité ba honneur na bango Alain Poupa mot de la fin et bah c'est la dédicace na bato Otala Biso moi d'abord je vous remercie pour na tant PC Biso to soit non solo au talibongo de konayo Aminao Fali Poupa merci pour na éclaircissement je pense que au sungi bandeko tout bazar ko s'inquiéter à propos à dossier oyo on va salutation bato Otala Biso monde entier ngai na ekaka na ebisa leki na biso azala respect na bakolo o bazali boso na ye ezaka bien mwana azaka respect aliaka wana c'est le scrum aliaka mingi na ndako mwana azaka respect donc na pesi mbote na bana tu ya bandalungwa na pesi mbote na ba o bana Congo na ba oyo baza a na Afrique du Sud na pesi mbote na monde tia na ba fanatique nyonso ya Fali Poupa na pesi bango mbote en tout cas beau soutenir Fali Poupa azo ça la fierté ya biso ba Congolais libanda lelo so bozo mona biso bozaka pona yi non c'est déjà ça avec tout le respect tellement sur déjà des années en tout cas merci et puis pour un respect à ba public qui a ba mélomane na biso ya wana moni vraiment totel merci beaucoup nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui c'était un grand réel plaisir pour moi votre Aïdor Bokola l'homme le président de faire une émission avec Alain Poupa d'abord très bien habillé merci pour l'accord na biso pesi biso jeudi un grand merci na banatua bandalunga un grand merci à Jonathan Caps Kapasula mon confrère et à Jirin Sedani Maona babi Jirin Sedani Dangola bon séjour à toi na Arata Johannesburg Jirin Sedani Dangola je dis un grand merci à Patine Saraza de Sarascan je dis un grand merci à Patient Ilolo Karambongo les beaux silencieux un grand merci à Jimmy Belao Vitesse Jobour et Waynote à DJ Chombo Petit Jésus Chamamba merci beaucoup Alain Poupa comprenez-moi que dans les émissions à mode Mouette moi votre Aïdor Bokola les Brésiliens je vous dis ciao et je vous retrouve tous à la prochaine numéro d'ici là portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine numéro bye bye. Bokola, les Brésiliens. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Congo, Legi, Fiba Bomb.